Voilà, faute kozala ya nani, bonjour, bonsoir, ça dépend, ya ngonga oyoyo zui, ya kotala tindika ya lelo, tokutani lisusu, lobi na salakite, lelo na sali, pona bino, toko solola. Je me présente, nao batali mba liboso émission à lelo, donc je suis Kamwasi Georges Papi, Molobeli, il y a grand prêtre Fachi Beton, Mfumwadi Tunga, Mwana Suka, ya maman Marthe Kassalu, Motema ya Sphinx, maman Oya battre record, ya ba veuve Nyonso. 2 ans, na etoko, na hiver, na printemps, na été. Elle est à féliciter, Mwana Suka na ye, yeyo. Awa mingi actualité, ba analyse, visibilité à chef de l'État Mfumwadi Tunga et Ratakati. Sommaire, il y a émission à l'élo. Topé maman dans les cambo, il y a émission à l'élo. Torobet Tamasolo, comment le chef de l'État est attendu dans le Congo central d'ici 4 matin. Bah, c'est la chef de l'État dans Songololo, alors qu'il est Congo central. Torotala, ce qui te peut accompagner. Tu mets dans ma présidence de la République, et comment compliqué, tu as autorisation certainement liée à Augustin Kabouya, moi na Bouta, pour te comme na Congo central, te couvrir évidemment au chef de l'État, il y a Katari, il inauguré usine, il y a montage, il y a mituka na Congo central. Mundanu Munderi, donc il y a Congo, il y a mituka mikolo, il y a sachet, il y a occasion. Makamwe Baluki Fachi Inonsa na makamwe ya ambassadeur ya Italie, ba Italien batomboki. Batomboki di banani dans cette émission. Augustin Kabouya fara na ba combattant ba lobby oyo ba ko donc et comment il voit la Zamba Playa. Donc dans la Zamba Playa ba mati musicien. Abini malamu te Bozwaye te Oya yembi malamu ba musu ba yena ba fan club déjà basi ba minaki bango taka bataki komona ye ba fan club bagangi ye wana on en parlera après arrivé ya ba garde républicaine na Katanga ba retrouver ba arme ba boaki na régie des eaux et uti wapi donc boyoki ba noko ba kiti ba bani ko se désarmer bino moko on en parlera na suka émission chers internautes na ko yebisa bino maloba oyo échanger ba terme oyo zalaki na début ya pouvoir ya Fachi mais échanger ba terme nini on en parlera et puis to clôturer na clip kitoko ya Congolais, Mwana ya Gombe. Orchestre ba Entelo, jadis. Bachaka Wenge Panzi Likolo. L'un parmi eux, Asali Nzembo, Pona Fachi Beton, Mikolo Boye Kolango, pour Betango régulièrement dans l'émission Yakamwasi. Tobandi émission. Je disais, le chef de l'État est attendu dans le Congo central d'ici 4 matins pour poser première pierre, c'est-à-dire pour inaugurer. Hein, donc, début, lancement, début, il y a des travaux, il y a construction, il y a usine, il y a montage, il y a mituka na Congo. Oh, ben investisseur, bah, voyate. Oh, bah, voyage, bah, non, ça, il y a pamba. Tu sais quoi, investisseur, il y a bango, bah, y a raté, bah, y a. Montage. Achama la kasaïté. Oh, tribaliste. Ache pas na bango pa baluba. Abande pa na biso. Et pas ya premier président. Na Congo central. Ne bandeli ya masolo. Abako. Bakolo histoire. Simoni Kimbangu. Bakolo histoire. Kimpa Vita. Bakolo histoire. Kingotolo Antoine. Bakolo histoire. Nzezanlandu. Père Boka Zimpasi. Hein? Poko nangai. Yem tabini sera chef de l'État. Pour Facha bina kabina kananzembo moko.
hymne national. On a koko na ngamta composa yango. Pierre Bokazi mpasi pour aller foutila na wembu. Clan, on a clan na ngai foutila na wembu. Tous les foutila je vous salue. Pour Racine na biso et uti na Congo diantotila. Donc ba foutila na wembu nyonso ba mbote na bino ya mwana. Ko ba mela maya ungu, ba sukula na maya ungu. Ba foutila. Voilà. Donc mokonzi mboka zo kende Congo central, fièvre déjà on va préparer arriver ya mfumo di tunga na Congo central. Bana ya Congo central ba kozwa pe misala. Bon on sala na montage, tout ça, rassemblage, makamutu ndenge zalaka. Na comptabilité, secrétariat, informatique. Donc, il y a un autre ba Congo mikolo a fait tout. Bobuka na chikité. Temps exact, créer temps. Tanga, siko ba kozwa bato, bazana ba brevet. Bano batanga na ba ista. Bana batanga na mayombe kuna na chela. Ba ko engager bango. Donc les vrais techniciens, les vrais ingénieurs ba kozwa musala. Oya bala kate akobala. Oya zwakanda kute akozwanda. Oya voyage kate akovoyage. Po ba kozwa mususu ba kende kuna pe ba formation na mikili na state. Fatibe Italie na yoki batu balobi, na yoki batu bakomi. Oh, et balukeli Fati, il doit s'expliquer comment ambassadeur a couffé na territoire na ye, boyna insécurité, boyna. Bon insécurité dans la Ghana Congo. Insécurité banda avant Fati dans la président Koutiango. Mwana bata Koutiango. Et bibi Shimwika. Ne ilongia béton. Est-ce que insécurité oyo ya est? Bino toyena. Apôtre Chilombo Jacques. Insécurité oyo bino toyena ngo. Patrick Lupeta. Est-ce que insécurité oyo bino toyena ngo? Mama Marthe Kasalo. Est-ce que insécurité oyo Tshisekedi mutayaki nango? Wa mulombo? Non. Eza insécurité bandaki déjà Mobutu wa sa vivant. Este wana. Plus de 122 groupes armés incontrôlés. L'Andela Rabona soutenu par des Congolais. Ils ont l'air parrain des Rwandais, financés par les Européens ou les Occidentaux. Vous avez donc, Italie et lobby, PAM, Programme mondial wana. PAM na Nations Unies ba pesa bango éclaircissement pour na liwa ya ambassadeur na bango banda kindenge nini akoma kokene ko distribuer bilo akolia na ba pauvre e banda kindenge nini akoti na mituka na bango tikuna do mituka ya ambassade atiki akemata na mituka ya bata ba programme. Depuis quand ambassadeur azalaki agent ya PAM? Depuis quand azalaki agent ya Nations Unies? Ambati na ba avion na bango, aleki na banzela ya mwayuya, papa, tina ba terrain, ba kote o ba bomaka deja batu banda kale bani lelote. Na garde du corps moko, policier azate, armée, ba protéger ambassadeur te. Donc, pour na ba italien, Nations Unies na PAM baza ba complice, ils doivent donner l'éclaircissement na Italie. Au moins c'est entre eux. Est-ce que bango ba yebite ke terrain na kamobulu? Ba yebite ke kuna yinda kamabe? Et puis na moni ba komo comparer liwa cimetière ya chauffeur na cimetière ya ba italien. Et ça le komo comparer Tour Eiffel na échanger la limité. Kuna na wakota te. Mais bango tu bakufika ata basali ba honneur ya ndenge nini ata bache ba fanfare bango nyonso bazongi na mabele muta kolamuka azate kuna ya pas match chez les musulmans ku bafongola ka libumu ba laver mutu balinge na bilamba ba pesi ka putula bakangi singa hawa balalisie na mupanzi na assistant ja na enterrement ba musulmans koyoka mawa omona mutu ala eloko pamba. Donc bakufika ka bo comparer te botela ba Facebook botala ba congolais ndenge ba kundi mutu na bango lokola mbwa botala ba italien kuna respect ba pesi batu na bango mais to comparer pe l'autre était chauffeur o ba musu bazana na étiquette mususu. Voilà.
Donc na boy ko ta makambo na malgré que chauffeur va mboite ta peka mutu mais botala kaka ndenge lekeli l'essentiel bangutu batiki biso paix à son âme na présenter ba condoléances tindika pe et présenter ba condoléances na famille ya chauffeur. C'est notre frère congolais mais to kufika mutakola mukazata ata ba matisi na sincère na cercueil wana kiti boy na se ba pesi ba honneur aozongati bangono so bakufi. Voilà o balobaki no makambo etali faci te ba mindele balobi pam na Nations Unies ba pesa bango d'explication. Donc fumo di tunga batu ana problème te. Lokola tozaka na makambo est na sengaki ba aide na bandeko ba congolais oyo ba koki ko salisa biso poto salisa bandeko baza kuna na est na bilamba parce que mingi baza na bilamba ezate insécurité ba kota so ba bilanga te baza na ba problème. Ba oyo bayokaki o bazaki na motema batindi bilamba. Bilamba toujours sangisa ezokeni. Sauf que on attend sala rapide pour peut-être la deuxième opération vous allez moins mouké difficile parce que vous savez tout ça la colis moko ya munene to kotia on a cargo et que na est beaucoup mona ndenge na ko livrer yango na maboko ya une dame beaucoup yeba après mais bon bota quand même que bloqué commis bon mona mona ka moi si à l'accident. Regardez. Voilà, bandeko, bozomona tosengaki babilamba pona bandeko na biso na est. Ezana ba oyo bayokaki maloba nanga babandi déjà kosala ba œuvre le conseil commis déjà de recevoir 2 cartons. Nous allons beau bakisa ce qui est possible ce que nango etindeli biso rapidement parce que nous allons remettre nango très bientôt bozomona on so bloqué donc toujours remettre nango na ba oyo baza nango na posa ba sapatu ekomi bilamba batina maputa donc biloko penze uti mikili eye bandeko na biso bapesi bandeko na bango mususu. Donc nous sommes des frères. Nous sommes batindi biloko baza mingi badami bale bada bakasayen batindi bandeko na bango bada na est. Nous sommes na bolingo oyo eza na mboka oyo. Donc mboka oyo ko kabwana te. Tuza bana ya tata moko, mama moko, ekolo moko, parti pe keba moko IDPS, mokonzi pe beton kaka, choix ezate. Donc voilà, nous sommes des frères. La forme yango yeye ezokende minembwe na est ngam na sengaki batindi no bandeko batindi ngana ke na retirer na agence maintenant kotala ndenge nini to ko se débrouiller pe poto pesa to cotiser mwa mbongo e mata na avion na cargo et comment pa bandeko na biso bata na est tango na ko remettre yango officiellement bokomona na kopesa wana maboko anani bokoyeba pe bokoyoka makamba koloba par rapport ya babiloko oyo eza kokende. Voilà, donc ezaki juste moi vidéo na saeli bino bomona ke na réceptionné déjà 2 cartons oyo bakoyi kotinda batindi lisusu mabe ezate tokobakisa so mona basapato pona bana bilamba malili na este kuna pe malili ezalaka mwa makasi pona ba bébé moi ba sapato na bango pe ezali ya bana ba sac pe ezali voilà bilamba malili zomona pona bana donc soki ozala nango osali koli otindi topesi epa ya bandeko baza nango na bosenga donc voilà ba chemise maputa pe ezali donc vraiment biloko eza ebele pona bana na biso ba mama na biso o baza na ba problème na este oyo za mwa pasi ba mususu babimaka te bakende zando eza te bazando pe ekufa baza na ba problème ya insécurité tout ça toujours penser na bango po tolakisa bango ke toza bandeko voilà bambata jean yango oyo ya qualité ya bien pona bana voilà
Donc biloko eza ebele. Voilà. On va t-shirt dans la forme de bardelle. Voilà. Donc biloko ezali moi ebele. Donc on a 2 cartons jusque là. Ce qui au bakiseli biso mabe ezate to kosangisa kaka pour tout ça les sabane ko na biso baza na est. Tant on a remettre beaucoup de la image pe na kosala pour transparence hein ezala. Voilà. Biso peut to koka na biso te mais tout ça la tout honorer ba engagement. Voilà. Merci beaucoup. Il y a ma volonté vouloir c'est pouvoir. À suivre. Voilà, chers internautes, nous sommes de retour sur ce plateau mobile de Tindika Télévision. Bon uniforme et nako pesa ezali yaba. Biso moko pe totali ni pesa ya wa kenombo bakisa rakuna. Yo pesa ko za nango tinda to baketo sala koli to tindila bandeko na biso. Donc baza bandeko na biso. Donc mutako linga yo lokola congolais azati. Donc congolais mutako linga congolais malgré ba musu bakota na ba business ko sacrifier batu ko ndima ba guerre. Pour moi, ça va bien, bon. On va essayer qu'ils nous pas à réagir autrement. Les solo, il y a UDPS na permanence à la une également. Message à Augustin Kabouya. Bam suba critiquer Kabouya. Bam suba komisa Kabouya. Bam suba pour moi ministre na bino. Ngaku tuna donga moko na permanence ota ba été ni longondo. Ba aussi mangati na nzoto. Omoni ministre na bino. Omoni balobeli ya kuna ba boya e. Nous sommes en démocratie. Fachi na biso kutu yemo bomuna kaningi ba kritika kaye. Fachi na biso. Jésus Christ kutu devant Barabbas. Bata mokiba pona ginani. Le monde avait choisi qui. Donc mutu pena ndima tika na ina kuluna. Donc kuluna pena donc papa machette. Balobi malamu to tika na biso na kuluna oyo mais Jésus Christ tchaye na croix. C'est ça le monde. On n'a pas le choix. Mais na ko révéler bino lokomoko concernant Etienne Longondo, Oyo Azwanga na Musala, na Betano Lisolo. Vous savez, la plupart des ministres na IDPS wana, aucun a respecté 70% basengaki. Je vous dis, hein, on a besoin de sincérité. Botu na Augustin Kabouya akoyebisa. Boya na ministère ya santé. Okuta d'abord leki Etienne ya sala kakunate. Okuta mwasi ya Etienne ya sala kakunate. Okuta mwana été na sala rakunate. Soko na ministère de la santé, bo tala siko bato été na kotisa na ministère de la santé. Parce que na kati d'abord na kata ministère de la santé, tu as vice-ministre. Vice-ministre na part na ye, kota na ye, ministre titel ou ministre titulaire, voulais-je dire, ye perdre na kota na ye. Bakabula ezala ndenge wana. Sikoyo bo yoka bato ko été na kotisa na ministère de la santé peut-être na ko bosa. To bani na protocole. Soko yewana bato ko yamba na kei, toza na protocole mo ki protocole ya Augustin Kabouya était dans zoye. Acha yewana. Na liste ekuta zalate. Mais ye moko aibisa eteni kanisa ngai alongoli acha yewana. Tokei na bakourier kuna kutu baza mibale mobimba mwasi na mobali baza 2 personnes basala na service courrier IDPS to koti na bureau landi intendant ozali intendant ataki na nirangeret mingi babosa na mingi bayebite teyo parlementaire debout akoma intendant sobo moni ndenga koma aux yeux photo dans qui parlementaire debout aux yeux n'enga comme lelo au moins que oui était dans salle Moussa a comment véhiculé a standing teyo na otanga kombo na bon mona ba émission tout ça la ngana ye belé mais lelo va teyo o yazalaka te je vous dis donc le côté réalité na zo ba o dali véracité donc lelo teyo a vandi ça. Soko moni teyo okumisi Nzambe, okumisi Tshisekedi, okumisi pe Etienne. Boye ba internet zanani. Ezala ba papier ya kasumbalesa o bat basalelaka. Internet mtasomba. Ezala ba clé, ezala ba stylo, ezala ba papier, ba mai, bo climatiseur ekufi internet mtasomba. Imaginez.
après ça poste wana na moto IDPS chef charroi poste wana ezalaka te na ministère bacréa yango abana kosala na cabinet kuna pa Augustin Kabuya Dani combattant aza wana chef charroi donc asombaka carburant enfin agéraka carburant ya mituka nyonso ya ministère yemta kokabula mituka oyo kokende boye donc voilà donc musala salaka yango wana moto IDPS tobimi libanda dir kaba IDPS ya 2 fois kutute dir kaba toke kuna conseiller financier IDPS mwana Delvo chef ya cellule IDPS kana na hotel côté ya dernièrement hotel Korange IDPS ok de l'autre côté yé na ba ma fonction a été mais IDPS IDPS pire proche ya Kabundi na ba na fonction a été donc IDPS et là bureau moto okipaka kalawana IDPS ya makila olongwe wana wapi lisusu voilà conseiller médical IDPS bijou yeba sur le protocole IDPS l'autre mususu pe ba komo na bosani muke donc liste oyo IDPS atinda bakota na ministère ya santé alongola ata mutu te kutu abakisa neti ngai IDPS atinda kombo na ngakula te boye bien Augustin Kabuya sala liste te atie tindika rien etenya zwanga yemoko Karine IDPS journaliste IDPS combattant batinda kombo na ye kuna te na kota IDPS etenya zwa yemoko non toza ebele mais tara na bagili système la zamba playa mona mutu moko ayembi bien mais peut-être ko la yaki na ba fan te yete mais mona mutu muso ayebaki kozala ndengwana isa memi déjà batu te babikaka abini bien tozoye na maison mère soyez voilà sikoyo bino botala sikoyo makambo na yebisi bino botuna pe na ba ministère etikali soki bateau nombre ya bateau na tangi ya IDPS soki eza égal renseignez-vous seulement n'espérez bien natini bino musala kotuna tuna te mais renseignez-vous seulement bo comparer que Eteni Longondo aza mutu il a des qualités il a également des défauts aza mutu parfait dans la raté mais on a ebisibino yangona pas trop de commentaires sur ça naleki na ebisibino makambu ya basoda babwaki minduki enfin basoda ou bato babwaki minduki na kati ya régie des zones na Katanga juste après koyoka ke mon général Chiwewe Christian numéro 1 du général ya ba JR atindi ba JR kuna na Katanga na bibisi bino babwaki 8 armes bakuta na kata bureau moko ya régie des eaux donc basi ba comprendre que ba me changer on a assez dansé sikoyo bima lisusu onga Katanga onga soki Gédéon soki na bima mikolo e oyo betaka lisasi moko kaka et vous verrez ndé après oyoki ke babali ko bwaka ba arme bango moko sake lisolo moko beta voilà chers internautes l'obédaki anniversaire ya mwana nga liboso Georgie Kamwasi yewana nzamba sunga ba examen aussi la lobby na IPEN donc avec une première licence certainement dans la cadeau ça a été le quoi on a qui peut na cimetière Fumu Sabata te kotika fleur na ose la makambo moko bo si c'est bon ndé na organiser moi un petit truc pour na kinotika fleur na tombe ya Fumu Sabata parce que nazala quitté boyebi qu'il faut que nazala il faut donc on sala quelque chose d'ici 4 du matin na ketika gerbe de fleurs nangai donc na ose la que moi parce que moko ezwama comme ça parce que tara na obenga ba journaliste na kozala na ba personne ko accompagner nga boyebi ka ndenge ezalaka osali yango eza pa matanga te voilà faut qu'on quelque part pour lia moi eloko komela moi ndenge ezalaka donc na to lukanza malembe na fêter pour dans na matanga Fumu Sabata botala quand même ce qui a été moi un petit événement donc vraiment en famille donc famille restreinte donc moi les botala nga mukena
maman Lupango nanga zalaki na bana na ye. Botala quand même lengé les kaki cadeau na pesi Jorgi Kamwasi yango wana. Regardez. Voilà, chers internautes, merci Tindika. Donc, je vous donne un plaisir. C'est une surprise, Lélo. On doit vivre l'anniversaire à moi, dans les bosses. Jorgi à moi aussi, donc GK en sigle. Donc, si tout va bien, donc il y a la première licence. On a G3, il y a l'environnement. Donc, il y a notamment un certain 25 donc, février. On a fêté l'anniversaire. C'était une grande dame, déjà, tu peux dire. Et là, surprise, hein, pour vivre les gars. La Tindika. Voilà, regardez. Voilà, aux ambiances. Voilà, donc c'est l'ambiance, hein. C'est quoi? Voilà. Papa Nzambe alola tokumisio to sanzulio. Merci aux Nzambe malamu aux Nzambe wabatela kabanda bomwana tilelo. Ya oto kokumisa yo to kotombo na Nzambe na pona libota oto. Na tombo dio na age oyo bandaki na mwana tilelo ya.
Yawe nani mobateli lokola yo oba botamaki na ye mokolo moko ebele bakufaki ebele lelo bazali sutenaka na kati ya mokili kasi ye aza na kati ya mokili nzambe apesi yo nini afutaki nini mpo akumisa lelo aza na bomoi kaka ngulu na yo tika tozongisa kemo masanzolo ezopepa na yo papa na nde tozosalela ye ozobutela ye mokuma oyo ya mokupe moi ozolukisa ye na makambo ebele mikakata nzambe na kumiso na sanzolo papa na biso tikala nzambe ya seko na seko na bomoi na ye nzambe yo bataka na moto tozukaka na moto toyebi te ebandeli na te suka na ye nzambe yo nde oyebi yango tala nzambe tokabia na maboko na yo oyo baanetika yo nde oyebi yango oyo baanetika yo nde oyebi kokoti yango nzambe ndeko bazaki na ye tisuka santa akokisa yango mpo olobi na oyo aza na makasi bakokisa santa biso tondimi na liloba na yo elobi santa ekokoma akobota bana baboti maboko yango tukumisi yo totomboli yo na kombo na Yesu Kristu amene. Osana kamwasi lele la la. olingia tokoma lelo te soki yete nde nzambe oyo yembi soki yo te nalingaki nazala wapi nalingaki nazala Bokata Tony. Professeur Nyanga. Bon, bah, il tient bon. Ça va, ah, mais. Divorce na gato to kenena. Wala. Nalola. Toto sana maso ah yo kama malo. Wa pepe pale mo pepe sa. Na utele na vele. Simo simo memele. Na mti. Teka tumbua. Tumbua. Nyange mtasuka ndo bangati. Sasa tatwari. Daga tu na papa. Ah, toi Henri, c'est pour vous. Merci chérie. Kati, fongola ba. Ah. C'est vrai. Professeur Nyanga so moi, ah Josiane so moi. Oh, va te a Tokabwan. Ça va faire, c'est aussi mon faire.
Prenez, non? Comment on va faire? Voilà. Qui fait ça va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Yes, allez. Mais on donne. Oh, yo, mais là, oh, Orange. Et bon, Yanga. Ouais, puis mais c'est mon mari. Et qui était la vidéo. Ah, on a filmé. Et comment c'est, oui. Non, il faut pas filmer. Il faut filmer. On amène aussi pour notre papa. Tu ne manges pas danser. Tu manges pas. Tu manges pas. On va inspirer, hein. À mon aspect. Tu as peur? Son nom est gardé pour les là. Tu as peur de quoi? Ah. Merci beaucoup. I am very happy. I love you. Voilà, merci. Là, moi ambiance na palais. Donc moi ici ka Tovandi. Merci. Nani botali vidéo. Tout dédié yango na ba combattant, ba combattante nyonso. Ya diaspora. On va mettre ça dans la biso bilonde pena bo simba ka biso. Mbujima ipena biso succès kuna ko sakanate. Ogole ka boye tindika tindika zonga boye tindika tindika. Deux fois té. Succès ko sakanate bana mbuji. Na DGI. Na DGI kuna, ba salutation bana DGI nyonso na Mbujimai. Direction générale. Eyokani. Voilà. Rapidement, boyo kasikoyo ba terme oye disparaître. Ba mot oye disparaître. Oye zalaki à tout moment na ba Facebook ba. Donc to lemba kina ko lemba. To oh pena étiquette kaka, moko pe malobane beta kabiso. Mais moko zongi non. Mais bon, bundinga limwe. Boyo kaba terme oye limwe. Exomo na société, et limwe dictionnaire. Boyoka. Kabila leki na cortège, Félix pa leki na cortège. Nani président? Terme ane sila. Kabila leki na bamura, Félix pa leki na bamura. Terme ane za susu. Président Alongo est dans un avion à l'État. Mais président élu a un avion commercial. Il y a battu Nyons. Ils ont la sous. Tiens, il la sous. Élu moi. Ok. Balobi président Azalanda kwa chambre et salon. Bi président Mobimba. Nda kwa chambre et salon, cuisine, la salle de bain. On a président. Il y a Congo.
Mais ndako officiel ezalaki te. Bana bango lisusu. Lelo Fati wana a renouvelé ndako ya l'état mobutu on va na kana ntsele. Kano eska yambaka ngai. Ezaki na ntsele. Yaki na oyate. Kuna daka privé. Private. Bana basusu te o président ndako chambre salon. Siko to zongisa ndako ya mongalema. Kano bole kawana tingali kana chaque jour. Jardin nyonso wana omobutu atikaki bazo renouveler bazo ko fleurir ango na ndinga ko sakana te. Ndako iso bunga mokonza loki nkota kuna. Siko ne balobaki ke ala ndaka chambre salon baloba ngo lisusu. Elimwa. Ekolimwa ba terme nyonso boza la kala. Mususu boyo ka ba terme o elimwa déjà. Elimwa na dictionnaire. Balobi Félix a nommé FCC a rejeté. Ministre portefeuille a kangi bureau a kimi a conseiller malade pour basala temi. Ba yambaka chef de l'État dans la presse internationale. Batuna kaima mais comment le chef de l'État mais ce qu'on nommé batin ba en fonction te. Batuna ki est ba kyungu. Est-ce que ba ko sala un jour facha ibsaki ba nini ba ko sala. Ils finiront par travailler. Au moins que ça, ministre portefeuille Nazar. Balobango sus. Oh, nommé balongoli. Et ça qui chef de l'État invité bango ba boudé ba oyate. Boyebit. Batere manera sus. Ici. Botala ozolimo. Balobaki nini? Président sur ce voyage il y a un mois de retard. Oh non! Ake on peut sa rapport et pas chef na Kabila. Bobo sani. Ake na kuta na naye pour passer ba rapport na diriger mboka, ake peut sa rapport do pas patron na ye. Ezaka susu. Baloba ngo susu. Fatia uti voyage aye avant na ntele. Oh non, ake non kingaka ko sala rapport. Ake ndaka susu. Siko patron na kingaka chazali susu. Voilà ba terme o ezalaki ebungi pe ba terme monsieur ko bunga nango kala mingi te. Eza lokola moni que frère Martin mo pas changer ba terme. Alobaki liboso c'est Kabila qui dirige. Maintenant komi c'est Kagame qui dirige. Lobby tant Kagame rolia pa ou okoyoka ou bien le président okoyoka c'est Museveni qui dirige a ko changer sur ba terme. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Naboti Kamino Boyete, Botala, clip. Il y a Freddy Niemba, l'un des musiciens, il y a Touché Kigombe, Obanocha Wenge, musique à Panzi Nikolo. Banobi Wenge et Bimina na cité, na Bandal Mebiso, Bana Gombe. Et Ligo à l'époque. Ba bambinière ba école ya danger wana ya bana mvama ba collège Boboto bango siko basatashaki mingi na ba concert na bango mona bana wana ya bana ba boutiste akala ba so ba concert wana bana ya Touché Kigombe. Voilà l'un d'eux, Freddy Niemba ayembeli Fachi Beton akoma pe combattant. Na kosenga bino botala ka clip régulièrement pour le moment tela bino régulièrement na tindika. Et monsieur Sili tokutani lobby na numéro mususu ya tindika. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés surtout au programme de Tindika. À nous revoir demain, Inch'Allah. Goodbye. Fachi betoe mokilo yo ndemabe o salamalamu bafinga yo o salamalamu batongo yo tokosuka wapi ezande mokili tonda makambo tika na loba lelo ngana lobi mokili tonda makambo tika na loba lelo ya Fachi
nandimi idéologie na yo obima na miso bato tondima yo président obima na miso bato tobenga yo ranger obima na miso bato tobenga yo leader charisme somo ya chef de l'état tika na loba lelo na la vie nanga na pona ya fatie mobali ya ngenge kongole ya ngenge kinwa timba chika ya ngenge obima na miso bato tondima yo président obima na miso bato tobenga yo ranger obima na miso bato tobenga yo leader charisme somo ya chef de l'état tika na loba lelo Tumukanga ye Tumukanga babo Simba Simba mutu Simba Simba kibefu Simba Simba luketu Simba Simba bakolo Simba Tumukanga ye Tumukanga babo Ma Ningisa Ma Balula Ma Ningisa Ma Balula Ma Ningisa mobali ya ngenge na la vie nanga na pona ya fatie mobali ya ngenge obima na miso bato tondima yo président obima na miso bato tobenga yo ranger obima na miso bato tobenga yo leader charisme somo ya chef de l'état tika na loba lelo na la vie nanga na pona ya fatie mobali ya ngenge kongole ya ngenge kinwa timba chika ya ngenge obima na miso bato tondima yo président obima na miso bato tobenga yo ranger obima na miso bato tobenga yo leader. Bonjour Monsieur Freddy Nyemba, c'est pour une interview s'il vous plaît. Bonjour, merci, il n'y a pas de problème. Monsieur Freddy Nyemba, Oui. par vous nous reconnaissons le groupe Touchi Gombe dont vous êtes le fondateur. Je tiens à souligner que vous êtes porteur de diplôme universitaire en technique d'intervention sociale, histoire et géographie urbaine. Et vous avez travaillé au Conseil général de Mayotte française lors de sa départementalisation comme conseiller social. Quel est votre regard à la situation politique actuelle de la RDC? Je suis très optimiste à la situation politique de notre pays, vu que nous avons à la tête du pays un fils du pays, son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, à qui j'adresse mes hommages le plus déférents sur le choix qu'il a porté en nommant comme Premier ministre son Excellence Monsieur Jean-Michel Sama. Comme requête, je demanderai à son Excellence Monsieur le Premier ministre d'impliquer aussi les artistes musiciens ainsi que les leaders d'opinion que nous sommes à la gestion des institutions publiques, car souvent nous sommes oubliés. Et tout en espérant que cette demande retiendra l'attention de son Excellence Monsieur le Premier ministre et que nous aurons une suite favorable. Merci.